Merci bandeko na yebi que vous avez toujours ébélé na cadre ya kopesa confiance et puis fidélité ya kolanda magazine na bino mbonda ekolo o epesa bino vraiment ba information solo pour boyebi que et surtout to pesa bino système que chaque semaine na sukalango nous allons invité à semaine to le bagaza pourquoi c'est parce que to yebi que kokumba Congo kokamba Congo esengeli ba invité ba lekala awa ba ko kopesa vision na bango. Beaucoup plus, tu sais, invité beaucoup plus jeunesse. Parce que Congo a lobby et Rotongisama, la génération Oyo, tout ça, dans le Oyo. Jeunesse, elle est le Oyo. Mingi, c'est la université. Mingi, c'est l'esprit, la créativité à Makasime. C'est pour ça que booster Bango. Pour que les bossos. Sur total, il faut même atteindre un niveau politique pour rajeunir classe politique. Pour rajeunir classe politique que baye otoyebi ba sala ya kala ba bandana tango ya le fait président Mobutu baye na tango ya Laurent Désiré Kabila baye na mwana mboka Joseph Kabila le loso ba tingami na kati ya mwana mboka Félix Tshisekedi na kati ya Union Sacrée tozoye baté bandana tango Mobutu bo sali rien mais bozo kula na souti le lo o ko tika tenter même à la football et c'est un peu temps sous pe obimi dans le vestiaire pour fanda aussi ba ya sigaba kota. Alors, il fait la génération où on conscient. Génération où on comprendre que comment est-ce qu'il y a diriger Congo à lobby. Il faut te passer une chance. Tu as vu que même la maponomie, c'est difficile, c'est parce que vient lourd, tu as dit tellement besoin de mongo et belé dans ma condition surtout à malam ou à ma baie. Au besoin de yebi, ko zonga ko embrayer encore population. Là-bas, offre où il y a le couta, où il y a corruption. La coopération, la soso, la polo. Mais jeunesse, il y a le coup de misoloté, vous allez sur le discours caca. Mais aussi, il y a une population vraiment congolais. Tout quoi pour la corruption, la société, la poloté, mais tout le discours, plutôt dans l'action, et puis dans malam. En tout cas, vous allez appeler dans la bas investir. Tout ce qui est jeunesse et quota. Et ça, c'est un masculin qui est sur le cadre pour la moussa conscience, il y a des Congolais, mais c'est partout pour tous les cas. Pour eux, ils allaient mbonda et pour eux, ils allaient espace monte pour la génération où ils il y a Congo et lobby. Les autres, ils moi Namboka, où vraiment ils allaient grand leader, où assimi vraiment commune en scellé, ceux qui ont salé au passé, au robot porter ça pour les bengabi sur le numéro là, au Koya, le bas Oyo Monique, ils ont mal à monter, mais ils sont sur la live. Mais Nabiso un grand leader, mon amboka héritier Mayemba, tout ça dans la plateau autour sur la naïe. Mon amboka héritier Mayemba. Bonne santé. Oui, santé Kimian, décodewa, santé Kimian. Et na pesimbote na yomokope, na pesimbote na bande kote tout ça na bango awa. Et na ko profiter directement d'en souhaiter mes sincères condoléances. Na membre moko ya biso Aminata Lubaki ozali membre na kati ya dynamique na biso les amis de héritier Mayemba auti ko perdre maman nae mokolo ya lobby maman Marine Piana to pesi vraiment ba sincère condoléances na famille Mbappé pesi ba mbote na bana nyonso ya les amis héritier Mayemba pe commune en Céline Mobimba. Même biso dans magazine Monda Ekolo en tout cas to partager aussi de l'air wana longola bande koya dynamique héritier Mayemba ne bo perdre mo kon la bino. Voilà. To yambi yo le la plateau na biso. Les alliés espace moko et c'est que jeunesse aille ba ko s'exprimer avec sa vision na. Boni misala ezo que dynamique héritier Mayemba. Est-ce que vous expliquez bisongo ni vraiment ko la kisanini et qui sont concernés vraiment ya ko kuta la dynamique héritier Mayemba. Ndekodewa, merci vraiment pour na mutuna na yo. Moni dynamique les amis de héritier Mayemba où bazana kati ya dina débat où ils allaient dynamique de développement à la base ceci na biso na kati ya dynamique héritier Mayemba ils allaient nini tous on a besoin de ba kotombo la jeunesse congolaise na biso jeunesse congolaise na biso to komi ko perdre vraiment au moins plus de 45% ya jeunesse congolaise où bazali les sous na nzela na bango te ya kotambola. Et le seul commis au bimi na balabala awa au la majorité des jeunes garçons le lo ba commis ko se baptiser na combo ya ba américain ba arabe.
bazo ba nationalité wana na cadre toza komituna toza komituna biso nyonso ba américain na ba arabe tolingi to ma jeunesse congolaise wapi éclaircir on d'abord américain arabe na sens nini wana ezali ba kombo o bango ba koma komi benga vous voyez po ba sala nango nini donc ba kombo ezali ko identifier que non de sorte ya ba ennemi que non ba arabe oui donc de turbulence de désordre oui forme ba kuluna donc ba kuluna ba comment ko se baptiser na kombo ya ba américain na ba arabe ce que biso na kati ya dynamique to mutala ki pe to muto bi non jeunesse congolaise baza ko kende vraiment ebe na kati ya désordre oyo na kati ya buzoba oyo yango biso dynamique toza na besoin to ba ko benga bango to la kisa bango nzela et que Congo notre beau pays ils en ont besoin na bango o baza ko sala lelo wana eza ko sunga Congo na rien eza ko bénéficier na Congo na rien. Or c'est la jeunesse congolaise qui est en train de perdre parce que mboka oyo Congo ezali héritage ya biso jeunesse soki lo biso tout jeunesse tomi koti na kati ya mulongo wana et alors demain ba nani ba ko diriger mboka oyo Congo lobby banani bakoza ba responsable numéro 1 ya mboka oyo Congo tukoki kozala biso tout na kati ya ligne wana te yango toza kobenga bango parce que na kati ya ba jeune wana o boza koloka ba américain ba arabe ba massa wana on ba mingi ba kuluna biso na dynamique to benga bango penza ba kuluna te mais to benga bango ba jeune congolaise oyo ba yebi quand même ba yebi ko perdre ma conscience et puis qu'on perdre quand même ma dignité na bango perdre ma qualité na bango na kati ya société vous voyez donc tout ça ko benga bango baya parce que kati na bango ezana ba o bazana ba qualité ezana ba o bazana ba idée beaucoup ko porter peu en plus na kati ya génération congolaise mais mutu parfois ko ki ko orienter bango ako guider bango ko pesa bango la société oui voilà babuni muke na société maintenant mutu ako ki ko zongisa bango na kati ya nzako ebisa ete keno ndeko ndengo ozali boye ozana valeur na kati ya société yebisa biso souci na yo ezalaka nini yebisa biso qualité na yo ezalaka nini bazana ba don ezana ba oyo ba tangi pe même kati na bango bazali oui parce qu'on voit aussi même il y a les étudiants aussi oui bazali comportement oui bazali au moins kati na bango ba oyo baza spécialisé ya kosala ba kiti ba oyo baza ba mécanicien ba oyo ba yebi ko bongisa ba courant donc bazana ba qualité ebele kati na bango donc toza ko perdre jeunesse oyo koki ko porter en plus lobi na kati ya Congo au lieu que to tika bango to ba ko bwaka bango bongo non biso dynamique héritier Mayemba toza ko benga bango baya bandeko na biso baya to solola toza na besoin na bango toza na posa na bango na Congo ba ko diriger Congo parce que Congo ya lobby eza biso jeunesse de photo diriger moi mboka héritier Mayemba tant azolanda Congo d'abord dynamique des amis de héritier Mayemba azo monzo très jeune na makanisi mo kitoko. Mais ce que je sais que les bandeko déjà basi ba mesana ko yibaka ko botolaka ba biloko ba koma ko zala ba mbongo ko kutala ba bar ko bimana basi ko ça ba sentiment na bango et autres est-ce que vous avez vraiment sûr que vous avez ba capacité to payer ba mbongo ba moyens financiers ou bien vous avez quand même ba tout ba ça solide na sima ba ko aider pour oluka o gagner défi ozo luka o sala la kati ya commune sel ndeko Alain Dewa omoni nakoki koyabwe na TV pambate na banda koloba makamo boto pour nos sentiments non nakoki ko sala yango te omoni jeune o déjà mesani ninga utu koloba ko botola mutu ko zokisa ko kata ko kota baba pour azwa mbongo to ko lakisa bango que ezaka kate fo ozokisa mutu pour zwa mbongo ezaka kate o botola eloko mutu to bango vraiment ba non ba ba société ba ko botola na don o yazanango parce que kati na bango ezapita ba o ba yebi misala msuye maboko kati ba bazali na don o yazanango toza ce comme ko travailler kati na ba don na bango toza maintenant ce ko travailler kati na potentialité za kati na ba potentialité o bazanango ne obiso toza na besoin ko travailler oyo ayebaka ko sala ki menizeri na ye to ba comment ya ko orienter parce que lelo botoli
lobby botoli lobby wana ozokisi âge avance et puis les lois tout le monde en général kasongo aza ko sala musana très bien nzela oki botoli bakangi yo conséquences et puis parmi eux bazala ba famille il y en a même ko ba boté parfois yemoko aza ko sala désordre faille baza ko la tongo me dit pourquoi nous en a besoin na bango baya on a besoin de baya na kati ya dynamique. La possibilité de changer la mentalité, le comportement des oui, possibilité, façon de changer la mentalité wana ezali. Tokobunda elongo, tokobunda parce que na sanga mon côté. Toza elongo, toza vraiment une structure mobimba. O tobi que non tokobunda elongo pour na kolonga débat wana. Et ça kaka nga été ndeko. Et ça payo, ils appellent lit na yo ndeko dewa. Ils allaient oui, ils allaient lutter sur tout jeunesse mobimba. Ils allaient lutter la jeunesse congolaise. Ils allaient lutter la dynamique des amis héritiers Mahemba té. Ils allaient lutter la débat tout force du nombre té. Ils allaient lutter oh ya notre son excellence Jean Goyovouzi. Vous appelez la carte ya force du nombre. Nazali président ya Ligue des jeunes et dina débat où ils allaient structure na carte ya force du nombre. Donc voilà. Vous avez parti à Mwanamboka Argentine. Vous avez parti à Mwanamboka Argentine. Vous avez soutenu l'initiative de la ville province de Kinshasa. Il y a rendre vraiment Mboka Kinshasa propre. Le mythe ordre et bakokota na kati ya Mboka na biso ville province de Kinshasa. Vraiment. Donc tozali ebele, tozali structure mobimba. Otozali sanga ya koyeba kobunda pona kolonga nini phénomène wana ya bakulu na ba arabe na ba américain mona mboka lendewa tokoki kotika Congo na biso bomote nalandi yo mona mboka RIC beaucoup plus base na yo vraiment c'est quand même vraiment siège au bomi pesi vraiment pour la action na mesa la commune oui moni nazali vraiment ressortissant profond ya commune en Sélé ngai base na biso pesomine toujours na commune en Sélé juste na boulevard Lumumba na biso awa au commune arrêt Efobank arrêt so comme Efobank retourne arrêt mo benga garage arrêt garage ezali bosoin so comme arrêt garage au commune immeuble monsieur ezali wana et pas notre président honorable les notables Bavon Moussuni siège na monsieur ezali wana juste wana kaka na boulevard Lumumba toujours oui na boulevard Lumumba toujours Isa pemenya arrêt garage voilà. Merci beaucoup d'abord Bandeko tozala mwana mboka héritier Mahemba oyo azali leader na niveau installé oyo vraiment qui azala structure les amis de dynamique les amis de héritier Mahemba et zali dynamique vraiment comme c'est basé beaucoup plus pour l'encadrement de la jeunesse que le candidat ba ko ça que Congo a lobby ezwa esika na mundele te mais zo musika na biso ba congolais et surtout kaka biso jeunesse oyo to mi pesi na banzela ya mabe. Alors yo buto yebi que ozali obi pesa na kati ya makambo ezo vraiment malamu te comment comme mona comment lokola délaisser la société ba ki parole société en tout cas oza encore na ba temps ebele chance ebele pour ba potentialité za kati na ko bima par rapport à la formation ou l'encadrement les amis à héritier Mahemba bazali kopesa alors tout le monde a vraiment très bien évolué parce que ils ont un peu distrait moi mboka héritier Mahemba na kati ya ba formation tout kati ya encadrement bozalango na le dynamique ya moi mboka héritier Mahemba ba gamme ni formation aux a beaucoup plus réservé pour permettre que mutu ata yeba que le côté bon jouer à 0p à comment ba gamme ni nous a réservé vraiment pour la cadre de la formation. Merci beaucoup pour la motuna de Alain Dewa. Na kati ya dynamique héritier Mahemba pe na kati ya dinadeba mobimba. Nous avons la formation où nous avons déjà préparé pour la bande oyo bandimi ko rejoindre biso et ça le cola ba mécanique ezali Nigeria ezali mécanique oui mécanique générale ezali couper couture ezali pour na ba basipe ba maman mingi ba jeune ba fille mère ba comme belé tous en informatique tous en anglais tous en français donc tous en moi ba bilou ebelé parce que banda déjà ou bien vous prévoir banda déjà quelque part déjà la structure tout vous avez déjà qu'on mettre déjà en place vous avez déjà qu'on installer déjà la structure enfin que parce que banda
oyo tozali ko sala appel na bango que ba ya le 19 donc le 19 tant bakoya nde tokoyeba ko démontrer au nini tozana yango toza ko préparer pour la jeunesse congolaise le 19 mars awa le 19 mars ezali mokolo ya dimanche 19 mars toza ko bengisa bango to baya toujours na siège na biso wana na arrêt Efobank garage juste tout près wana botuni et immeuble place il y a le notable honorable Bavon Moussuni nous avons siège ezali likolo to kozami luluana dimanche le 19 baya obi ke biso toza baleki ya yezu mbonde ekolo eza baleki ya yezu tolinga mingi mona messe vérité parce que biso nanga tuna question moko est banda ba période surtout bozalaka wapi po bobala ba formation obo préparer kaka 2023 donc obo yebi kezali année moko ya mama mapono mais ezali kaka mpona oluka kozwa esprit ya jeunesse bapesi oyo bavoa peut-être makonga baélection boganye na yo après otiki bango ou bien ezali vraiment ke olingi ke yo moko oza charge ya mabele oyo ozali vraiment ke mwana mabele wana ya ntongo peut permettre que mabele ne changer par rapport aussi peut-être que ya bato mingi bopesa baconfiance omoni basaleli bino rien des années ndeko Alain Dewa omoni naza ressortissant vraiment pur ya communion scellée webi ezali passe lelo na mona mutu moko aleki quelque part à défendre la communion scellée ba pour la communion scellée to pour la jeunesse ya communion scellée communion scellée ezala on dirait un peu reculé surtout pour la jeunesse Natala qui yango na moni na cadre de développement oui na cadre de développement oui na cadre de développement et jeunesse bazali kam toza quand même un peu reculé otoza ce qu'on a besoin à minutes oyo et que tu parce que côté les tu parce que ko lakisa que non communion c'est les tozalaka tu existaka tozana ba jeune o bazala ba potentialité ebelé ya ko bakisa pe na kati ya na qualité ba compétence beaucoup se prendre en charge beaucoup surprendre en charge net ngamoko te ba en personne za ressortissant profond ya communion yango ponika na 2023 ngonga ezali kaka non ezali kaka pona kopona 2023 te ezali makanisi oyo ebanda déjà utakala moni ezalaki balobaka basala kalikambo dans un moment où le monde est comme prêt que non c'est maintenant vous allez d'abord préparatif oui bah préparatif quelques groupes de jeunes rien à voir avec 2023 rien à voir avec 2023 très bien rien à voir parfois avec 2023 non élection non là parfois ce qui est au salama parfois pour la base population ndenge ba koluka basinga ba envie na bango mais nos structures mabiso toza ko envisager nanuté makambo que non toye ba kozala na kati wana tout était biso objectif na biso ya liboso ezali na changement ya jeunesse ça rola que si on remplissait déjà devoir civique na yo au s'acquitter soit carte d'électeur non comme oui oui carte d'électeur dans la zone qui tant qu'un congolais assemblée qui déjà tant qu'un congolais oui je vois aussi et bien les bazala qui bassemblée qui déjà tant qu'un congolais je vois aussi excusez d'abord là je demande aussi comme tu cours tout derrière les temps alors tout sur la moi la moka écrit de ma tête au balancer les toujours avec les mailles moi la moka héritier maemba tout à rappel ligne avec les carte d'électeur naï ni pas carte d'électeur naï toujours dans toujours sur la carte défilé des images voilà voilà déjà dans monde tout le monde bien comment est-ce que vous connaissez que carte d'électeur naï comment est-ce que zalaki alors le étant que leader mon coffre ma commune c'est le haut de que jeunesse base doit charge wana le talent de caméra wana les alliés yo dans la génération autour de la carte ya commune en scellé ce qui réellement Congo lancé message moko par la bango ba ko pesa yo confiance message non ko solo la bango solo la bango ta une limite na koloba boye ndeko Alain au moins image na bouti et outi kotala awa junior Rolement yango les défilé toujours oui au moment que non nazana chapeau ya ACP pe short na biso ya ACP bolanda maloba o ndenge na lobaki na kati wana koka que non a bêta qui vraiment c'était pour na bana commune en scellé donc on a vraiment dans cette fois-ci que bana commune en scellé ba peut s'en sortir ba peut s'en sortir ba ko défendre jeunesse na bango ya commune en scellé et que baza fort baza makasi ya kobunda pe kolonga bitumba ndenge na ndenge malgré tozali na kati ya force du nombre ou na kati ya ACP de ba image ezali ko balancer wana toza prêt à bitumba tout ça pris tant qu'un soldat, tant qu'un jeune, tant qu'un leader, tout ça pris à bitumba tout eux et koya liboso na biso. Tout ça bang à bitumba mon côté. Oh ezalao, ça libaye pour na ko défendre jeunesse non. To ko ça.
ça pour la jeunesse non tout cela enfin que tout est toujours qu'on gagner jeunesse tout ba kolongo la jeunesse congolaise na bisika oyo azali très bien tout ba kolongo la jeunesse congolaise na ba mbilinga wana le pe quand même ça ko pesa merci na jeunesse o baza ko ke kobundela mboka oui wana pe zali par monene ya kosunga mboka na biso Congo eza par monene donc tout ça vraiment a besoin que jeunesse et bimana katwana parce que tout ça qu'on perdre tout ça vraiment qu'on perdre jeunesse digne on faut défendre mboka lobby voilà ça qu'on perdre vraiment na ndio mwana mboka héritier mayemba na ndenge zo bunda vraiment bien aussi charge ya commune Nsele donc d'abord na niveau régie et pas mwana mboka Igri de Mateta au Bazali au travail et le mwana mboka Benjamin Kilonga botia so juste pendant pour 30 ou 40 secondes maloba au mwana mboka héritier mayemba maloba qui après qu'on doit carte électeur là c'est parti la régie commis déjà dans le moment il y a ma moment oyo mutu na mutu comme nini apo ezala te que ngai na ponaki mutu na ngai abimite to commis tout na liboso est-ce que on s'enrolaki tant on a besoin ko bimisa mutu na yo bonga yango yo ya kazwa carte électeur parce que mikolo tikali ya kotanga surtout pour la biso awa na nsi na mikonga efo bank tomonaka bato ya ndenge na ndenge babundaka mpona bacommune na bango badefendaka bacommune baquartier na bango babotana. De retour sur ce plateau exceptionnel, ya magazine Nabino Mbonda Ekolo et puis Sabino Masolo ya solo. Nous toujours continuer avec Mwana Mboka héritier Mayemba Oazali Mokonzi Munene ya dynamique les amis de héritier Mayemba. Aza beaucoup plus un leader ya commune Nsele toujours soigné par rapport au développement Nsele. Banane o sengeli ba kumba Nsele. Les amis payate donc ko Sabino tema les kabino bana ya commune Nsele. Alors bon on a plus ba vision naé pour le projet Oazanango pour la commune Nsele pour permettre que banane beaucoup plus confiance. Mwana Mboka héritier Mayemba. Est-ce que oyebi commune Nsele malamu vraiment penza. Wana ezali commune onga na botami. Est-ce que ils ont commis na botami, ils ont commis na coli, ils ont commis na zovanda tilelo. Très bien. Donc na yebi commis na Nsele vraiment au profond. OK, merci. Le coup yebi commis na Nsele très bien. Est-ce que nous yebi la comportement na yo. La façon dont vivre la commune Nsele. On s'assure que bana Nsele ba kuju ko pesa confiance neba et puisque d'abord aussi comportement kotakandi tokolaka. On s'assure. Moni bino bozali ba pandisango. Vous avez pas dit ça, non? Ah, tu sais, on a TV. Ah oui, alors, on a eu oui, on a très bien. D'ailleurs, quand on a déjà héritier. Donc, comme ça. Parce que vraiment que non, au moins, leadership est allé. Ah oui, bino boza ba bandisa moi, beaucoup qui quitte na terrain, na Mikonga, na Efobank, na campagne, Terjon, demander qui est héritier Mayemba. Bon, parce que c'est quoi charge à commune Nsele, charge à quoi on a mon passé à tout, côté vous allez parce que vous allez grand leader. Nini oyo monaka salamité na commune Nsele. Oyo le kaka vraiment que celui va pèse confiance et que c'est salaire. Ndeko Alain, moni mingi sur le bien zone moment que commune ambition Nsele ezalaka un peu moins reculé dans certaines choses. Na kozonga moi sima tango bazalaka ko sala banzela au boulevard oyo tango ba commune aéroport basuki bakoma aéroport pezali commune Nsele mais à partir aéroport basukaka pona ko continuer ti ko kitakuna et continuer à les sous-souter et sukaka comment les sous-souter commune Nsele que comment ko bimisa vraiment bana na bango profond comme ba élu ya mboka ezali vraiment moi passi ils a vraiment moi passi comme on appelle que non oyo mwana ya Nsele abotami na Nsele akoni sepe abima élu ils a là vraiment moi passi malgré le comme chance là oui tout ça beaucoup mais c'est pour la même chance. Ah oui, oui, malgré vous allez beau Franck nous la messe aux alliés moi la commune Nsele vous allez dans vient comme notre bourgmestre Augustin Kama avant maman j'ai tout malou qui a pour remplacer et voilà donc nous surtout na bazali ba Nsele voilà baza vraiment ba Nsele mais ce que autres gens ont besoin de l'élo dans Nsele ils ont Nsele et ba pena ko tombwa mape toujours na ba quartier na ba coin vous allez na ba quartier donc et ba pena ko tombwa
balabala la biso et peut causer ba route et ba causer ba macadam le quoi le ndenge to qui comment la terre jaune. Merci excellence président, notre président Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton, ndenge to ko sélection de la terre jaune au monde sur côté terre jaune comment la terre jaune et peli ngengi terre jaune et peli mina o salama ba année et salamate mais grâce à Fachi Béton to monde qui non minda et peli donc to za ko senga na initiative et ba ko salama na balabala nyonso surtout dans balabala Efobank balabala mukoko et comme ce qui mboula ebeti omoka poto côté zelo makasa balabala wala makasi parce que toza ko senga pe tina beya te na mona toza ko senga oui toza ko senga que non et ba kokota balabala nyonso minda e ba kupela donc tu ba ko balabala donc tu ba pe ko za la kimia mais pour le comportement c'est quoi pompe et ba kokota la kati ya pour le comportement jeune c'est parce que lui là aussi ba comportement la pelé à ma bé ou ba vandalisme et autres tout cela les autres savent que le monde peut qu'on quelque part à comme boya ko vendre à côté nous qui vendre bala ba comme na ba les clés trop na yo ka dernièrement c'est comme si côté à terre jaune ba bi en tout cas coulon les qui ma casse sur le ça ne va pas yo étant que leader ya côté kuna ta la caméra wana on sur lancer message mo va émettre selon la population on a été busana no gars selon la bonne émettre personne dans la population les sommes qu'on lui a civisme ou qui permettre que ba s'adapter ba changer ba comportement ba s'adapter la vie mon quoi bien bana commune enseignée o ezali moko ya mobundi ya commune enseignée héritier Mayemba toza ko lancer le message na biso boye cette fois-ci tolingi to tombo la commune enseignée na ba dimension nyonso toza na posa et que commune na biso enseignée et ba komata et ba kozala au top effet ba bitumba phénomène ba bitumba wana kuluna ba américain ba arabe tout consorne tous on a besoin phénomène wana et ba ko sila na kati ya commune enseignée ou dynamique de développement à la base dina débat puis les amis héritiers Mayemba baza ko tia ba disponibilité na bango en marche afin que phénomène wana na kati ya commune enseignée et ba ko sila tu ba ko gagner jeunesse na kati ya commune enseignée pe ba ko mona pe que non commune enseignée pe azalaka na ba jeune ou baza compétent ou baza ba potentialité ya ko bundela mboka na bango ya ko kende musika ezala lit na ngai moko te ezala lit na yo moko pete ya ye moko pete mais lit ya biso nyonso commune enseignée pas seulement commune enseignée mais Kinshasa mobimba nous avons besoin ya kolonga jeunesse congolaise oyo tokomi kokena défaillance mobimba parce que mboka oyo Congo mboka au Congo démocratique eza héritage na biso soki lelo to se donner na ba n'importe quoi lobi to kozanga bato ba ko diriger RDC Congo to ko lukate que jeunesse mususu libanda ba uta l'étranger ba diriger RDC Congo non biso moko ba na mboka biso moko ba leader ya Congo biso moko ba jeune responsable et compétent ya Congo toza makasi pour défendre mboka la Congo démocratique. Merci Ndeko. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Bandeko Bolandi. Comment est-ce que tu yamba ki mwana mboka héritier Mayemba ozali président ya dynamique les amis héritier Mayemba ndenge nini alobi pe ndenge apesi vraiment ba projet qui toko to pe déjà en cours les obades c'était en mois de mars et mois ba maman vous avez vraiment ébélé je sais très bien qu'il y aura toujours des surprises pour Lukake nous sommes eleka malamu et je crois très bien que biso to kozala pour toute cette vérité ne koleka. Merci na écrit de ma tête et pourquoi pas na Benjamin Kilunga édition le Simon de maman Medline Kambembe à l'aide de la présentation yo oyebi kozala leader partout si kozali le koleka kamoko yango benga biso na numéro wana yaka to yamba o présenter vision na lokola mwana mboka héritier Mayemba pele bandeko mingi balikanaka mais toujours vous continuez à s'abonner à la chaîne YouTube Biso Mbonda école officielle parce que yango ezali aussi ba moins permettre à biso zo moi makasi ya ko travailler ma kamalamu. Merci beaucoup to yebi que ba bazar ba problème lokola ke auto tanga komba ndiko so ko faki ya ko fina kati ya dynamique héritier Mayemba famille mba ya mona ko to présenter ba condoléances et pourquoi pas ba condoléances na biso ya pa ya mama Kadisho o ba yebi azala ki moko alors travailler la kati ya secrétariat ya mona mboka télé mokwanga azaki bourgmestre ça bourgmestre sortait ngaba Kadisho azasuna bo moité auto stika bo moinayi mokolo vendredi na tongo akufaki déjà
Donc jusqu'à vous programme toujours dans le cadre journal, il y a magazine Monde Écolo. Très bien, merci. Quand vous étiez vraiment très nombreux en train de nous souffler partout, Alain Dewa. D'accord, retrouvez-nous prochainement dans le numéro Moussoussou. Jusque-là, restez branchés. On a resté dans le programme, il y a une chaîne partenaire ou un message pour l'exabisso. Merci beaucoup et bye.